Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix des peuples, oh, la voix des peuples, oh, c'était bien, oh. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tu as annoncé déjà dans la vidéo que tu as les lois pour aussi ce problème. Il y a maman Fanny, il y a les Kamotali paternité, il y a moi aussi. Je mérite que par exemple ça au caméraman assuré au faire revivre bis solution dans nos ambiance, il y a dernière vérité en face au salaki pour qu'après tout est au côté na on se retrouve juste après. Merci. Papa. Nafuka mini boso na yebisanga mukolo nini. Oh papa, Fandi. Attention. Na yebi makako benga pe kola ngati. Kola ba pesi. Na yebe le côté. Na yebe le côté mama Fanda. Fanda. OK. Fanda. Oh nino sala ngai papa yo. Bitangu soni. Tika na papa ta koloba te. Explication ni yo pesa ngole tenga wapi. Bile bango ezesika nini. Ba témoin banani. Il est présent monsieur. Témoin nani. Camarade no mosi ba motambula. Magi. Na yebe le côté. Baninga na ngai. Na yebe le côté. Na yebe le côté. Papa na yebi ta makambo ata. Na yebi yango te. Na yebi le côté. Na yebi le côté. Mama Fanda. Na yebi le côté. Na yebi le côté. Bona ni osali ngai boyo. Na papa c'est nzambe na ngai. Na suki. Mokile sukeli ngai. Mokile confort et la qualité de nos Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où nous avons situé sur l'avenue Kalemele, Mbebesa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort. Mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo. Une grande réduction, Flat Hotel Tenazia au Sala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix, vous mettez tout ça, vous pouvez numéro de GNAC. Appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot en temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre camp. Appelez à ce numéro de GNAC, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Combo et Bazobe Mona Combo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis faites vite parce que plus haut au tien, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a d'autres occasions, vous avez déjà dans le programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Ça va prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout est Kitoko, Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Tindaka, mes Arabes, Kishasa, moi, Ozubino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout côté Nakati. Il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Togo. Et le message spécial, tout ça, ils ont promotion, tout ça, promotion, une réduction à 50%. Pour y plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y spécial promo et bandinega autant la publicité au
toi qui promotion peut bannir les lots. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autres là, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans lequel il y a bien où il y a se retrouver. Ah, on a pris un quai, mais confort et bien. Ah, une précision. Nous avons 3 formats à la flat hôtel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Mais bon, on dit ah, dans la carte chambre, ah, nuit bête, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, format, et puis chambre, couleur, ils ont tous un panneau, tous un salle de bain, puis tous un chambre, et puis cuisine, puis ils ont. Et puis troisième format, tous un, il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on va bénir spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon au foot à réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres à appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix au Tchénassé, conforme sur mon art. Cela est sur prix en haut. En tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, après ça vous avez des détails, et puis nous avons balcon et au place pour vous occuper. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez à séjour bien à la carte hôtel Tenazia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez à séjour dans Malam. Conseil dans le Sabino, vous allez banda, soit on a pour passer à séjour bien, nanda kwa kitoko, nous allons vous apprendre la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 256, flat hôtel Tenazia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, vous avez Libanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes. Donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts et ça. Donc spécial promo, flat hôtel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous aller servir. Merci. Gambela na internet, ils ont structure Oye Salami pour nous reçoit bino bandeko vous allez bana mboka. Pour que vous soyez là, nous avons une provision, il y a plus de à partir de Kinshasa. Vous avez un numéro OEBIMI, na ba écran ngai awa. Vous contactez on a WhatsApp, vous avez une page Facebook na bango Gambela na internet et zo permettre bino bandeko bozali banda bosela bandeko na bozali Kinshasa a provision et mingi biloko ya kolia et biloko nyonso etali ya kolia. Bobenga bango na numéro na bango to bokumela bango na WhatsApp bako expliquer bino moyen ni to façon ni ba procéder mais avantage na bango liboso eza que bako aider bino ko komisa biloko na bia kolia wana ti ne sika elongo bani bazana tout un service mobile ezana pona ko keno sala ko déposer biloko kolia ezala balba baloso ba semoule ba viande donc tout ce que vous voulez. Comme la famille, comme la bande de surprise, n'hésitez pas à contacter Gambela en internet avec ces numéros. Je pense que cette vidéo qui vient de passer avant Kutana Bino, ça nous a permis à Bandero peut-être se rafraîchir la mémoire pour que tout le cadeau soit le Kambongo. Et jusqu'à la fin, journée, Maman Fanny Aboya qui kosola na biso pour nous dire ce qui se passe réellement dans la vie à mon anaïe. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui parce que à Senga Kibiso, que papa Vincent, bo tikelanga temps na mekape ko digérer les cambo parce que pour nangai na satanda qui na nyonso na vie sauf que les cambo
ils allaient dévoiler lelo et puis na ba condition oyo en tout cas na kanaka ngoti botiki na temps et ayebi moko que na tiki la kaye moi de 4-5 jours fona benga na tunaye parce que ezaki loko yo pona biso tozaki moi mutema moto tout le kato yeba qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la situation pour que résultat ya test ADN et bimake ya ni ya papa utaki Angola ni ya papa wazana Kinshasa. Et aujourd'hui maman Fanny se décide de nous expliquer en fait c'était quoi l'histoire et l'insistance ya maman Fanny parce que je souligne que Tilelo maman Fanny basé ici comme on a papa CHT mais de on a biso à moi si Tilelo basé ici comme on a papa CH et à Sengaki biso présence ya moi nanae pour expliquer la présence d'un biso en fait papa nae papa aboti azanani. Donc comme on dit toujours que la vérité finit toujours par triompher. Bonjour maman Fanny. Toyambio na émission na biso vérité en face et puis to sengyo merci na ndenge yo tenir na promesse na yo olobisaki biso ke roya na moment oyo moni ko rokoka lelo to forcer yo te to souhaiter ki kaka ezala ndenge za bolelo sinon to na d'abord boni santé boni morale na yo ça bien santé zango bien malgré ça ba problème des zanga makasi yango wana na ino awa pona ibande ngo sisi ba problème yi déranger motema na ngai bande na ya awa motema ngeza ki na kimia te malamu na luba na tikala kimia to yeba lelo maman Fanny pour ne pas aller gauche droite il roni ne le cas na vie na yo o biso tozo yeba te o esali ke lelo to koma na test ADN bimisa ba papa ni papa koto ni papa koto bande ko belé ba benga na poto ba yipsinga lobi est-ce que beaucoup ko bandela test wana ti bo bandela na test wana peut-être test wana et arrivera pe erreur ba mso apesi exemple na bango ngai pe na kindaka ezalaka bongo te maintenant to bandela ka bon avant to kene bongo pona yo question ngina tuna lelo parce que jour wana oloba ke lote test wana ADN et loba lokuta to loba ya solo. Oh, il est solo, ouais. Il est solo. Que bandi kende on a besoin moi si. Aza ni moi na papa CH ni ya papa Otaka Angola. Normalement. Ils a bon. Eh bon. Alors il bisa biso papa na ya papa o ya botier. Ozoye ba lisusuté parce que peut-être âge to eza nini vraiment na histoire ya ndo na biso moi si. Donc to yeba nini kasi komela kayo tant ozo na mwana muke. Komelakanga isanga mwana mwa pasi mwana motema mpona kobimisa yango wana donc tozalaki kokola nazalaki kotanga baklase na nga nazalaka na moninga na nga mo boye mwa klase na biso tozalaki kokende baklase nyonso tambola na ye bakanisi tosala nga na ye tozalaka na ndako na bango azalaka baka camarade na ye mwa klase na bango moto nyonso ayebaka famille eyebaka. On a connu ce genre d'histoire, nous tous, à un moment donné. Moi j'ai des amis, et je pense à Eric Fumanga, un ami, Tozalane et Pena, tout le monde le roi famille. Au monde, moi, classe, il n'y a pas de bango, il n'y a pas de bino. Et il n'y a pas de moi aussi. Moi aussi. Ok. Tambola, nous sommes pendant ce temps, pour se coller dans les soit peut coller dans la chambre, nous sommes ça dans la salle. Donc, mais ça n'a pas de quatre famille. Mais, et que ça me comme sous. Tozaki to côté classe ba binga ningai ya tikalaka na Minerval. OK Tango na zongi ndaku e yakoya izaka vendredi na ikoya wana dimanche pa na bango et na komi dimanche na ikokuta na kuti papa pa yambinga na bika papa ndinga yambaka nga mwana to sololi abite muninga no bango no subaki église benga tikalinga moko tufoni peto sona papa ndi to mesani papa ko bimisa ba lingaka nga ndi amona nga na ndaku asepela na ngai ndi amona nga mwana lubeza te pona zana muninga na ngai bon les jours apa na boyaka na solola te na ka passe na motempo azaka papa ya muninga na ko ki papa ekabela ngambongo wana zana 17 ans papa ekabela ngambongo taka mbongo apesa nga pe elekeli ngai na pe ya uzoki mbongo quand même mbongo na ye
nasali mpo nazali nango mposa. Mais si papa te olingi. Nayebisi papa eloko mo pete komi ka petite so na ye nesi ne pas bon papa moi papa fininga mbongo na kuzu epa moninga na ngai komi tim comme ça ekosina nenga ayebisi nga naza na posa na o okima moninga no niveau ya classe tozalaka toka ntongo so okimi nga na yo ozwa todéplace ndenge ayaki kozwa nga na classe. Bon ayaki okende nga afuti chambre asali mpe makambo ezali no posa ayebisi nga bomba secret koyebisa moninga tokoyebisa motu te nga mona yebi na ndosungo na ndokipe na nyonso oyo nous avons posa. Ondima quand même jour na bobima na papa. Je comprends que mbongo wana tanga ndopesa nga mbongo nde elekelanga nde nayaki ofana ekompe ya bitidi papa koma soa posa nga mpe abengi nga tosololaka tosala nyonso esengelaka. Donc si je comprends bien papa koma yi mobali na papa camarade na yo akoma mobali na ngai nde nayaki ofana. Même moment ozalaki mpe na basheri na ngai libanda oyo Angola wana na wana papa Serge. Papa Serge wana bango baza na belenge kaloko yo bango taka wana mbongo eza nde papa azalaki na mbongo aokipenga ndenge ezalaka toyi kofanda esaka mokomsu na ye naye kotaka mai na nga nde nataka mai na ma place na biso nayebi nakuti bao ya kolela okuti bango bazolela nakuti baba olelo papa na ninga na nga mpe yambinga to banzi olela na elongo mais wana déjà leya nazalaki daya na retard. Si on comprend bien, oyo kuta on bazolela pona nini nani akufi papa mobali na nga wana papa wana papa camarade akufi abanda kobela abela ete apike crise na butu ndisela moninga nga expliqué nga papa azalaki bien apike crise na butu tokende hôpital papa akufi mais tellement ezalaki secret na nga mwana aloba mpe na mitiana ezalaki te nabombi secret na nga mais ti akufi ayebaki ozalaki na te nayebisaki ete oyebisaki nanu te aloba elo te nayebi ka eza secret na ngai ti basali mpe matanga moninga nga mpe mwana ebetele mpe eza te makambo esili elekelaka nga moko namoni zi mekumoki 2 mois naye kobetela mobali na nga nanu oyo ya Angola wana abisingi kosimba te nga naza makambo na nga mosusu nga naza banzela na nga okende nga moye nayebi makambo wana te naye kotala nga mpe naza na jeune fille nakozibota mwana naza nga tata te naki papa Serge na explike ya bisava kasi papa mesa te nde ayaki opesa yango masanga ayi kobana nakende na ndaka papa Serge mais nakokaka mpasi mpo eloko oyo nakanaki te un jour ekokokoma boye mpe ekomelinga nayebi te na bato balandanga so baloba nini mpona mwana ngai nakoboma mpe secret mpe te liwa mpe ezalaka nakokufa natika mwana nga nde yango nakomi liboso na bino nayaki naye koloba. Donc si je comprends bien l'histoire eza que obotana camarade na papa ya camarade na yo tant bozana ba amitié et papa ngo omiyebisele nanu te papa ngo amikufili nde siko monaki seule solution faut luko bambela ngo mobali moko nde papa Serge akondima et mwana ngo eza de na biso mwasi et eloko nini okoyebisa esiko na minute oyo oloba te papa aza mwana nakobomba vérité te age akomi nango ntango naobomba mpe trop eza mpe mabe boso lelo nga nakufi chance kuna naza bamoyo na explike ye soki lelo naza te kasi asuka ndeni malamu nalobaka vérité mpo nakanaka mpe te vérité kokobima camarade yango bomonanaka ti lelo azali bozalaka naye presque bango nyonso babala déjà aza justement na mbinja ayebi ye mpe amonaka ye mpe mais ayebi mwana nga ayebi nyonso nayebi na histoire te histoire ayebi te histoire eza donc même maman aboti bango mpe aza vivant ti do ezali famille ezali bango nyonso bazali s'il vous plaît Yaya, je pense que s'il vous plaît sur aussi mon micro. Je pense que situation n'est ezali. Je sens que les longs maman le bnabso vérité. Parce que koyoka likambo on a des manches on dirait maman zaki sous la chouette. Sali likambo boye po azaki na chouette ya ko gérer yango. Akoyebisa camarade na ye, akoyebisa famille, akoyebisa nani likambo asali po ezaki ya masoni. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire na makamno sur maman nenga lobi? Parce que de là on s'est dit que
on a pu déjà aussi digérer mon makambo belé, ma émotion, tout, on comprend déjà problème n'ezali. Koyoka, jour tout le monde a papa Serge Nenga Joakio, au Kendaki, ce qui a fait du bien à Batu Belé. C'est vrai que papa Serge a tiré la papa na yo, tout l'ingate, mais makila na yo, eza ya papa Serge te. Maman lobi lelo place où yo uta et a lobi que famille wan ezali. Okolo bani na nyosho. Merci pas journaliste. Bon. Pour nga vraiment la minute on a sonné le ko lobati. Donc on kande soni makasi. Pour la maman na soni. Donc nga ibuyi no yo yiba papa na nga na plateau émission no yo yiba papa na nga ki akufa donc hein. Et ça vraiment soni makasi. Maman soka zwa nga lukwa mwane ya mwa sa zwa ki nga lukwa camarade ni lukola mina yi ameka ki koyebisa nga réalité makambo nyonso to lekela yi donc tout nga to koma place to za leloti comme tel ya bombele nga vérité na minso na za suna choite na za suna loko lobati alors on a nina loba kaka abiki famille wana za marqué tout hein papa ngwa kufa mais nous avons posé au monde la famille on a kuta na so bandi kunanga dans ba grande sœur ba grande frère so bazali na mona bango nous avons penza na posa famille on a taki na va na bango ti mais nous avons posa famille on a to yebana ba yebanga nga pe na yeba bango ki na zala na famille mo don na na famille mo bouye ba grande sœur na baza ba grand frère pe baza nous avons posa vraiment pena maman aluba place famille ngo iza na mona bango pe ba mona on a encore banika ya ngwana mais quant à moi vraiment ça passe ça mawa parce na ko blâmer te pas za maman na otika pe ka maman na boye peti aza maman wa buti ngai mais isa soni makasi na o maman sali ngai apesi nga pasi ata na ova na papa Serge na sali suna temps sa makambo na bande sa kala na papa Serge ti mon olinga kuteke elonganga na papa Serge kutana malgré tout ya zo sala ke na lié bango te mais ici na yebi yango déjà apesi nga passe dans na ko vivre na na invité sur le bande mais je suis exaté na na posa rara na mona famille wana na mona famille na yeba bango bon pe ba yebanga Maman Fanny, na lobit na sengote o tanga kombo ya maman ya camarade nongo. Na yikana sur lobby ke bazali ayebi miyepe ayebi camarade nongo sans pour autant yeba kazalaka azara grande sœur na ayebi pe mutango soko tangi komoni suka oyeba ayebi bango ayebi ba ka penda ka public bango ba kinanda kwa camarade na ngai. Vous avez des camarades de belé? Camarades de Pénal, on a mis ça dans les yeux, on a dit yaya naï. Oui, bien. Si on a des camarades de mon corps au paysa, il y a des gens qui ont la naï, moi, naï. Naïbika camarade de mon corps au abala na mbinza. Des nga pena kinda nanda kune mona kinda biba van. Kasi on a soirée le coin de quoi maman. Mais nazoka moi so camarade na wana ndi we olinga yibisanga so mususu na yibite. Bon, je pense que, en tout cas, moi aujourd'hui, je me disais que ce qui est au Sili Kamo Lelo et aux peut-être Souka, mais je vais encore rien conclure, c'est important écouter nos pasteurs par rapport à la réaction à Bango, la vérité au Mama Bimisi. Merci. Encore une fois, merci na bandeko bozolanda biso pe bandeko tozwami na plateau. Tolobaka chaque fois que na pédagogie balobi qui enseigne s'enseigne double. Tant tozope sa toli, tozomi pe sa pe biso moko toli, tozope sa pe ba foyer na biso toli, tozope sa pe ba famille na biso toli. Ainsi que bandeko tozotambola na bango, tozope sa bango pe toli. Mais bien aimé boyebi sika touti pe sika otokomi. Na vie ya mutu nyonso azaka na jeunesse na ye.
mutinyo za na histoire na ye ba histoire keseni ezana ba histoire musuba lobela kabiso ya bitumba ezana ba histoire mususu yesengo ezana ba histoire mususu ya pasi oyo ezaki kaka pasi ndenge ezalaki pasi ngai personnellement vérité ya mama epesinga esengo posa ya kolela epesinga esengo ya pasi na raisonner jeunesse na ye 17 ans comment azalaki manipulé comment azalaki envoûté. Je ne crois pas que mbongo kakande mte salaki ke akwe ya papa wana tie ba koma na niveau kobota c'était l'envoûtement parce que ceux qui tout nye sous question yo ka kezaki mbongo liboso te papa na kabila ye azako kabila ye mais mbongo ami baleza ki envoûté ko mema tina niveau wana na ba papa oyo bobimaka na bana o bazali âge moko ya bana na bino boye bango ke tout se paye ici-bas tango zo sala mabe pona mwana munyinga yeba yango c'est faire possible et comment et salima pepona mwana na yo ba passé na biso et salaka ke futur to pe présent o tozo bikalelo et rattraper biso ce qui bomoni bible zolo bakelo kwa sikana sena mo ezate un jour passé ya David et akaka futaye na futur to pe na présent tango mwana na ye abimaka na basi na ye passé na ye et salaki ke nzamba lobane ko tongelanga temple te maboko no ezana makila pour avoir tué soldat na ye azwaki mwasi o babotane Salomo. C'est de même aussi yemoko Salomo passé na ye et salaki ke présent nzamba piniri parce que fukamela ki nzambe ya bapaya pona rythme oyo atambola ki nangwa basebele mais bien aimé passé rattrapaka biso na présent soko ebi ko tambola o tamboli malamu na passé présent no koza malamu soko o tamboli mabe na passé futur na yo pe koza la passé car la Bible déclare la bénédiction pardon tina 1000e génération et la malédiction tina 4e génération mabe oto salaka esalaka ke étouffer génération za na sima na biso tozalaka ba égoïste te na vie tant tozo sala makambu to pensaka pe na derrière biso to pensaka pe na génération za sima na biso makambo to salaka lelo ba lien mususu tozo benga ba lien héréditaire eza biloko bakoko basala eza biloko ba parents basala lelo biso to comme ko héritango or Bible zoloba nos ancêtres ont mangé le raisin mais pourquoi biso to comme ko subir minungai ya raisin oyo ba parents baliaka yango na makambu oyo ndeko nanga ko condamner muninga te oloba mingi kindumba oloba boye te ko condamner te encourager ye parce que azu courage lelo boyebi nde to umeli boyebi nde to salba démarche combien pour lelo to koma na niveau oyo eza pasi eza kaka to zongi na biso ba papa to sala ka makambo oyo ezali malamu ezali digne ya kosala to lukaka te ko étouffer jeunesse ya batu to lukaka te ko bebisa bana ya batu mususu pona nga eza ko bebisa on suppose que papa Serge aboyaki na ye ndeko aza okenda ngola boyaki na nga se retrouver ni likanisengo ya avortement et papa na avortement oche wapi et nanya yebiso ekokufa papa nizaki punition nzamba pesaki ye soki lelo o ya bimisi vérité bongo ba o ya bimisa ki vérité te bongo ba o to yebite soki abizaki na yese ka abiza pe na bana mususu passé na biso efutaka biso na présent mais na nyonso toyeba ko itambola malamu poto bongisa avenir na biso mama nzambe a pambola yo kozala na société na vie na yo mutu pe a condamné te so pe batu balobi ba balandi yo na ba yebi situation na yo yebisa ba kaka nyonso tiki na maboko na nzambe to ko soutenir yo to tindiki yo te na mabe to encourager pe batu mususu te basala mabe mena oye salemi to yebi ke salemi ki na moment ozaki inconsciente na ba réalité mususu lelo nzamba sali grâce okomi mama te ya bana no bonne voix talisa bana no nzela nzambe po lobi bango pe bakoya na makambo te parce que ba lien elandaka c'est ça le problème ba lien elandaka soki tozolo bana yo directement tozolo ba pe na mwana na biso o lelo akuta ina likambo oyo donc toza pour bino toko conseiller bino toko bonde la pona bino et puis toko talisa bino bonne voix pona ba lien oyo ekata ne se répéter lisusu te na bino tope na bana oyo bazana sima na bino pe batu bolandi biso Bible lobi talisa mwana nzela malamu oya kolanda po lobi ezala malamu ko talisa mwana nzela te ya oyo ezo sepelisa yo po lobi écoutez biso cher nzamba pambola biso nyonso.
Merci beaucoup pour la parole. Eloko tobanda kosenga mama yango yo abimisi totondisa mine sengo et surtout pour la considération ou asepeli azonga lisusu na vérité en face pour na koloba o evandaki na motema na ye uta bolenge na ye kokola na ye nalingi nalobela eloko moko vérité ato bombi yango suka ebimaka nango kaka ekobima nango kaka ato bombi obombi suka ekobima kaka toana baka similaire ya bameme basituation oyo mais fin de compte ata moto akota mabele vérité ebima nango kaka tala ndeko na biso na bolenge nyonso azobeta lisolo ya ntango azalaki na 17 ans vie oyo tozolobela eza vie ya 17 ans lelo vérité ezoya kobima mwana yango kolo likambo asalekisi na 17 ans omoni vérité ndenge ezalaka yango nateyaka bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya mibali batata oyo bamikomisa baudiana nzoka ndeki udiana banda nango banda kala eyibanaka nango te yo linga komona mwana bato aleka te ya yo mbongo olukila ngo ka bana ya bato ya yo voiture osombela ngo ka bana ya bato ozana mwasi ya ndako wana azalaka bololo tata sala pe makambo eza malonga kobebisa vie ya mwana moto molimo na ye pema na kimia parce que asa kufa epema na kimia mais atika ngambo obebisa avenir ya mwana bato et je ne pense pas que na période wana sister classe yango banda koluka ba jeune fille boke bana batato babimisa mbongo na facilité o papa camarade nanga o noko camarade nanga o vie na biso quartier ke baka na bato wana mobali tango abimisa mbongo na intérêt okoya kobebisa vie na yo pamba tango osenga na biso banda osala ngo yeba ete ka jour ekokoma boye yo mpo oza na nzela ya classe ozolukila mibali mpo na nini mobali yango ozoluka kaka oyo esika oyaka kolia na komela kaka esika camarade na yo le monde d'aujourd'hui. Et oui, tout le la vie c'est le cas. Tout ce qu'on a yo tous à la même étape. Parce que ça le cas tika na ye, ça comme maman ya bana. Mais yo tous à nzela wana, yeba que conséquences et côté un jour. Et là ba tout mususu pour changer, il faut beta yesima ko beta enda zongi mutu. Oui. Toboyite na destin ya mutu nzamba maka mutu na ba chemin ebele ya ona lingina yebisa ma sœur oui ese komaki eza makambo esalami ko tobotami ko tuté oyebi yango ata solo te na sepe na parole olobi ke na kosala nini lisusu na sina ndimi soni na sina sambwe na mona tali botango ata na musika na ebake na bimela place boy oui mutu azana droit ya koyeba origine na ye misisa na yo eza wapi mama tozana posa peut-être tokoloba mingi na émission wana toyeba réellement mwana oyo a découvrir origine na ye vraie origine na ye. En tout cas, et pesama na mibali nyonso te. Eloko papa Serge azosala tozolanda biso place ozali kola pambola yo. Ya kondima quelque soit humiliation tu acceptes na bokola kiye abota makela ndako nanga na kubwakisa mwana te. Na ba mususu na yo mama na yo mwasi libanda ndako nanga. Ba mususu pa koti na confusion na ba batikali ki ba oyo na pesiri na bango te.
il faut na olandela moko mais alakisi ki responsabilité na ye a garder mwana maman eza ba passé et c'est le cas tokozwa peta ya koluka papa esika azali ya kolakisa ki eza ba passé ba vie akala besi bamemisa omukumba ezali ya yo te yo mpe soki olekaki nzela wana te moye bamemisa omukumba wana elingaki ezala te bamemisa kaka moto alekaki place wana okweli bere na yo yango naza na mingi ya koloba te na suki wana yo moto ozokobana ya bavie wana yo jeune fille yo papa mokolo olingi komona bana bato te tika okobebisa avenir ya bamosusu tika bainonsa bakomema problème oyo bango bayebaki te kolo apambola biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous venons de suivre la réaction de nos pasteurs par rapport à la situation à Maman Fanny. On peut ressentir la compassion dans Maman Fanny. Dans l'âge de Nango, on comprend directement la situation, il y a famille, Nengezali, et puis la circonstance où est Salamaki. Mais comme vient de dire Donabuso Mwansi, c'est notre mission d'arriver à la mission Oti Nasuka. Donc, comme Maman Fanny, alors qu'il en relation avec camarade Nango, il est à les autres billet. On va voir à la fin, pasteur s'il faut et passer la vérité en face. Rencontre entre Yéna Bana Ndegonoya Mwansi, où il y a maman, Zora grande sœur. Ou ceux qui, il faut passer la vérité en face, il faut passer en dehors de la vérité en face. Je pense qu'on va décider de ça avec nos pasteurs. Mais sinon, la vérité est déjà connue de tous. Là où tout est parti, il y a une relation en cachette, il y a maman Nabiso Fanina, papa et camarade Naïnde, et bien ça, de Nabiso Mwansi. Mais sinon, pour Nabiso, to Sukina no Alilo, je me replie leur donner la parole. Parce que la caméra et on va vous donner la suite dans les différentes choses s'il est faux et les la vérité en face et les en dehors la vérité en face vous voyez dans les différentes choses. Merci pour l'attention beaucoup ça l'émission et puis n'allez besoin s'abonner besoin commenter puis besoin partager l'émission besoin peut liker l'émission les âmes seule façon pour soutenir la vérité en face sinon tout le monde l'année prochaine va différentes choses. Merci bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous on a d'ici gel douche, tous on a grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous on a d'ici cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bonissamo, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous on na crème pommade, tous on a savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous on pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la médecine.
ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème mycine, ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, mycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension. Ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'anxiété et en Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont auto-traités, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, tout le monde voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et la Libanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso ba dego ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante o esala ke bunto abima baba fina na mutu to traitera ngopé donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o e grosse solution à problème na yo.